parler de l'orchestre cher Angiama Makanda Werason, le Igwe de la forêt, bloc et cadena. Angiama, Silate quoi. Voilà, nous allons parler de Werason et de l'orchestre Wenge Maison Mère avec bien sûr mon frère qui est là. Piroger, bon dimanche, moi Namboka Piroger, Pesa Biso Basango ya moi Namboka Werason. Molonga mobali mwana mobali mwana mboka Piroger na tina boyepsi na baimboka matali mwana mboka Werason bongo mbote na elombe mobali mwana mboka Werason wapi esika aza kotala biso kuna na ndako na ye mwana mboka Werason ndeko ya Evala Musai na basango matali mwana mboka Werason to sene ko samba imboka ke déjà bureau na biso epesi bongo numéro oyo bokoye ko bengela pour na affiche na biso donc kala mingi te na opesa bino numéro oyo oyo bengela po bozwa pour na ba affiche na biso po to bisa bino te tant to pesa ba numéro na biso to pesa ki to mvamisa ki ba réseau mususu ma te ko solo la na réseau yoko yango to pesa bino numéro po boko akopona mais déjà ingeta na sele ko ba imboka te lo mbo biso sika ingeta ezana libenga ya mwana mboka Werason si mambo nyonso sila et si bayemba batu bayemba ba déjà les mukulu et si bayemba ba force ngolo bayemba ba patient dou bayemba ba ngo déjà na ingeta si komika masolo yemo ko mwana mboka Werason apona mukolo ye eza ko bimela bino na banzi na banteke ya suka mbula to robina ingeta la basango lisusu busani ko ebate na matali mindule mwana mboka Werason azali na mindule ibale ya kafu kafu mama Mariana ezali bongo le 31 décembre pe le 1er janvier 2015 mwana mboka Werason le 31 décembre à Kobeta ndule ya kafu kafu na salon Congo et bozala Grand Hôtel Kinshasa donc double production na langanzembo ya mwasi ya Afrika ngele Zara voilà Zara et kozala bongo na linga la Zaira kozala bongo na ye na Grand Hôtel ya Kinshasa mama Mariana et kozala mindule pe bilei donc auto bakalipati na lopoto bino ba batanga mingi donc concert na buffet yango wana bino benga ngo na lopoto buffet biso to bakalipati donc ekoza bongo bolei pe bolandi mindule ezali ndule ya kafu kafu ye eyambaka bakula kamnene lokola ba patron Evala Musai eyambaka batu lokola ba papi boto le noble eyambaka batu minene ya mboka oyo kuna na kati ya Grand Hôtel bon le premier ekoza na parking ya Grand Hôtel le premier mokolo bonne année mwana mboka Werason abenisi baimboka to kobina dessert ingeta na parking ya Grand Hôtel pour na kosefe sabino mardi mercredi jeudi milu la répétition la zamba playa obo mesano ndenge ezaka sombele suka bisanga venanga shagi aza kotala bana basuka bingwele maluku suka Kinshasa bambote na bino banso boza kotala biso Gibson biavanga masalanga vieux bendos na tchela venanga wasimba bona mboka Piroger to sanité le colonel Ilanga Franck Ilanga ordre national merci beaucoup et nous allons boucler avec bien sûr Wenge Musica avec comme on a vu tout à l'heure Renaissance na kati ya répétition na ye donc équipe Renaissance ba ki kotala mwana cher évêque Pascal Mukuna bon dimanche le valable pastoral Trésor Mukuna aussi voilà on va voir ces images pour tout aussi ça fait na Olivera au numéro 1 toujours pour le compte de Wenge Musica Olivera déjà yenda au c'est le numéro 1 on prend cet élément Merci, ça continue. Vous libérez sur vos places. Après, nous allons continuer. Merci.
merci beaucoup. Ça, c'était l'équipe chère avec Pascal Mokuna, Renaissance, où il va rendre au Rasson visite Nagatia répétition à la Zamba Playa. Voilà, vous savez que les artistes, c'est sans couleur, donc ils reçoivent tout le monde, n'est-ce pas? Bon dimanche, Olivera. Au numéro 1. 0-0, Marianne la Tortira. Donc, bon dimanche, on a parlé. Puis, bon dimanche, on a Big Boss, le roi de la forêt, Nama Pasteur. Et Nabi Gazana aux États-Unis, donc il a exaucé na Cladi, donc bon dimanche, place Vazali. Minimi Toto Betara, c'était où ils ont eu bon concours, le roi de la forêt qui est en place. Donc, tellement il y a à travailler en collaboration, on a fanatique Naé. Tout le monde a bon 4 affiches, ils ont numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et comme tout ça en partenariat marketing parce qu'ils ont RTL donc numéro 2205 donc on a voté affiche na betika 2205 au PC fiche na lingiso numéro 4 numéro 1 à partir on a vote sur on affiche au ma premier le roi de la forêt donc voilà donc numéro ils ont bon en RTL au deux ans bon partenaire donc 2205 ou lingi voter donc voilà et on a le déjà 2205 ou à l'union voter ma fiche à voter la numéro 1 à 2205 fiche numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 et puis Roger PC d'abord programme presque tout donc par là je salue Igenzing en vente de dollars rouges donc estomac déjà petit c'est déjà ba clip Marambutu donc les rois de la forêt merci encore na Big Boss la tortura na rozela ngopé eza kitoko libanga ya munene na mona yo déjà donc na kopesa kaka bon dimanche na yemoko Raissa Kanene maman na ravi AJJ Benz espace triomphal bino tout pichu kibeti ya wili musheni le seul code ya mboka mon papa Simeon Musindondo na bosanité pichu mudi andambo tous ensemble donc tout à l'heure là tous kuta na place tous na barbecue na biso donc bino tout place bozana kilima buma na pesa mo extrait en soaka estomac donc c'est ça le plaisir donc et puis peut-être pas le code wana mais ba yeba pourquoi code mondial on a code mondial code mondial ba yeba te faut tourner la torture expliquer bino zolozina ya Willy Musheni moyaya donc Roda Mawanga na pesi bambote ya Willy Musheni abika tout à l'heure tous a déjà na barbecue donc na zela yo ya to bolingo yango eko ya kato andi molishonga na landa kaselo komoko sentiment bolingo igenzinga papi diluse wapinzete ya malili na batamelaka moe tortira mais dis donc mais dis donc igenzinga mvandu non mais dis donc voilà Moussaï mon colonel Chichi c'est la bonne dimanche place à Daniel Massaro nous tous ensemble donc voilà. Merci encore à toi. Olivera, au numéro 1, mais ça va. Ouais, ça va donc. Au numéro 00, la Tortira, Mirador, number 1. Pas tout nous, on va tester la maison, mais on va la bibliothèque Olivier. Oui, la bibliothèque d'ailleurs, quand tu vas tester, c'est moi qui ming de Zoubeta, c'était côté la danseuse, fille, Mamoni qui a un aspect bien. Tout en chez Ali donc boleka na la Zamba Playa mardi mercredi jeudi beaucoup en mettre na bino mao pour mon na Olivier na kutana sur na mettre mao et puis vous passez ba test na bino normal quoi. D'accord. Papi Kakol c'est bon na passer ba bon dimanche. D'accord. Merci beaucoup Olivier, c'est très gentil de ta part. Chers téléspectateurs, vous savez que dans